Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kosala pasi na motema, sango ya kolelisa, sango penza ya matanga, toye kolala lelo, tolamuki na sango ya matanga, toye kolala lelo, tolamuki na sango ya liwa bandeko nanga. Vanité de vanité, tout est vanité, na se ya moi, toza na biso bapaya, na se ya moi, toza na biso bapelerin. Kande na yebsaka bandeko na biso mosusu o balandaka Mama Étoilée Ninès TV na lobaka toujours et encore que non, na se ya moi oyo. Eza na eloko photo tiaka na mutuke toza ba pèlerin soki esali kenon Nzambe aye abengisi biso Nzambe alobi kenon c'est fini pour toi moyen osala autrement ezate eza mwa bongo to yaki kolala tolamuki na sango ya matanga oyo baye kopesa biso. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Ninès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Ninès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu la famille, na sango ya mawa, toye lisusu bandeko nanga na sango ya kolelisa, na sango moko ya kosala pasi na motema. Ke pasa liwa ya nani mutu akufi eza ndenge nini ebandaki ndenge nini ezosuka pe ndenge nini. Avant ya kokota na mozindo ya dossier na mozindo ya situation o la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lissine Pito ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ndeko na biso Valérie Petelo. Bambote na Fanès NM, Franciel NM. Et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier aussi Madame Nazo Kazadi na système moko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo toye na sango ya pasi, lelo toye na sango ya mawa, lelo toye na sango moko ya kolelisa, toye penza na sango moko ya matanga. Concernant les warriors, kande biso nyonso toyebi tango tobetaka déjà lisolo ya ba warrior, tomonaka déjà yemoko Papu Aigle Fally Ipupa la star du moment, kandenge toyebi ke na Congo na biso ba star bazali, mais Fally Ipupa aza parmi ba number 1 ya ba star na Congo na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mina maladie,
hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand na yeb sarabino, batte la santé. Ce qui rebatte la santé, na yote, mutumoko te akotikala ko batte la santé, na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu. En tant que mutu, toujours et encore, surtout ya ko batte la santé. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu la famille, abarinjema, Gavker ayena ba solution, ya makasi, Gavker ayena ba solution. Ya malamu concernant surtout et encore makambo ya mabota pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota. En tout cas tosengi na bino bobenga Gavker na lombango toyebi ke na ndenge nzambe akela basi eza na basi mosusu moyen bakumbaka zeme eza te bassin eza moke yango na baka wana Gavker ayena ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Donc ba femme porteuse bazali na Gavker kuna okosepela mutu nyonso couple nyonso baza na droit au moins ya kosimba mwana na bango ya makila na bango kaka ndenge esengeli. Voilà. Tokota nanu na mozindo ya dossier oyo, tokota nanu na mozindo ya situation oyo, tokota nanu na mozindo ya makambo ya liwa, makambo ya matanga bandeko nanga oyo eye kokomela bawario. La famille ezo salaka pasi pe mawato yaki kolalaka boye to ya kolamuka na sango ya pasi. Sango oyo eyela biso c'était depuis lobi le samedi nde sango oyo eyela ki biso. Siko kande boyebi mama Étoiline pe asalaka à part kosala bémission sur YouTube azalaka pe na musala mosusu oyo de son côté asalaka. Alors nazalaki penza na tante ya koya kosala émission concernant makambo ya liwa. Makambo ya liwa nani mutu akufi na kote ya bawario mutu akufi eza ex manager ya Fally Ipupa. Donc azalaki manager ya Fally Ipupa kozala manager c'était depuis 2006 oyo azalaki manager ya Fally Ipupa ye mutu abandaki ko manager ba makambo nyonso kandenge ezalaka. Alors eyaki kosala keno akendaki kovanda na Europe ngana bino toyebi te soki bawelelani na Fally Ipupa me toyokaka keno alongwa me na kolongwa wana biso nyonso toyebi ke omoni soki ozo travailler quelque part et que bobebani na mutu ou bien mutu wana azalaki mabe na yo omona bato mosusu bazalaka longwe akomi kobimisa ba secret nyonso me ndeko na biso Jo komona eza Jo atikala koloba mabe te concernant Fally Ipupa. Donc bakabwana na bango na ndenge ya bieto yebite c'est parce que abotaki parce que na ndenge eza boye auti kokufa atiki mwasi na bana toyebite c'est peut-être parce que azwaki opportunité ya okendo vanda na Europe parce que kande botu koyoka awa avanda na Europe abando vanda na Congo lisusu te. Alors toyebite peut-être comme azalaki mosika aboyaki na kovanda na Congo amonaki ka opportunité à Europe akendaki yango moyen azala lisusu manager ezalaki te to ezalaki na makambo mosusu. En tout cas nga na boye nanga kokota na mozindo atikala pe koloba mabe te concernant Fally Ipupa atikala koloba te. En tout cas bakabwana na Fally Ipupa azalaki lisusu manager ya Fally Ipupa te. Donc akenda na ye na pete nyonso na kimia nyonso mais azalaki toujours et encore wario. Alors eye kosala ke lobi samedi ayaki kokufa wana aye kotika mwasi aye kotika na bana bandeko nanga esali pasi pe mawato moni pe la plupart ya bandeko na biso ba wario baye ko poster ye ba wario ebele bazolela ye ba wario ebele esali bango somo esali bango nzoto malili bandeko na ngai yango nga de mon côté de ma part kande na yebi chaîne na biso eza chaîne moko ezalaka penza na ba wario ebele o balandaka biso toyebi ke eza na ba wario mosusu oyo bayeba bayoka pe sango ote yango penza na lobaki ke non même lelo dimanche ata soki eza 23h vidéo kaka ekokota pour que mokili mobimba eyeba
nini ezoleka na côté ya ba Wario. En tout cas, nos sincères condoléances na famille nyonso ya ba Wario. Ba o nyonso balanda mama Etoiline Ines TV kande na utu kobeta lisolo awa ke ndeko na biso Jo oyo azalaki ex manager ya Fally Ipupa bandeko nanga auti kotika biso atikala kobebana na Fally Ipupa te toyebi ke kilelo oyo barando eza ebele eza na bato mosusu kaka pona mbongo ba proposer ye kaka $1000 apamba si faut que aya kokosela o makambo akoya kokosela yo et surtout soki bato bayebi ke bozalaki vraiment sere kole na mutu kingandi soki oyo kobimisa ta soki eza lokuta bato nyonso bakondimaka keno ndenge eza boye makambo oyo mutu kingandi auti koloba eza ya solo ezalaka bongo mais de son côté toyebi ke il y a de ces Congolais o ba proposer ye mbongo pour que peut-être kaya kokosela Fally Ipupa mais atikala kosala ngo te agarda vraiment ba mémoire ya kitoko na Fally Ipupa akenda penza na mopanzi na ye abandaki toujours et encore ko soutenir Fally Ipupa azalaki toujours et encore Wario et kosala ke lelo oya kufi toye ko présenter nos sincères condoléances na ba Wario nyonso o ba olanda mama Etoiline Ines TV nos sincères condoléances na famille ya Jo famille na ye ya papa Jo sa famille biologique wana tomoni bandeko na ye tomoni ba papa soki bazali tomoni ba oncle toye penza ko présenter nos sincères condoléances toye ko présenter nos sincères condoléances na famille na ye donc legacy na ye tokoki koloba ngo bongo royaume na ye wana tomona mwasi na ye na bana oye moko abota toye penza ko présenter nos sincères condoléances nzambe alola oyo apesaka oyo pe azwaka nzambe alola apesa famille mobimba makasi parce que toyebi ke situation to moment oyo eza moment moko ezalaka facile te ba oyo bakufela je suis sûre et certaine que bayebi ba oyo nanu bakufela te bakomona kaka eza matanga c'est tout à fait normal ezaka matanga te kokufela ezalaka facile te soki nano tikala kokufela te na vie na yo omona ba makambo nyonso eza normal mais les jours kaka koyoka keno papa na bino akufi mama akufi nde ko comprendre keno kokufela ezalaka pasi pe mawa eza bongo yango na ko profiter pe ko pesa moi quelques conseils na bandeko na biso o ba olanda mama Etoiline kande na uti koloba awa vanité de vanité tout est vanité na se ya moi oyo tozana biso balekinzela yango nga na conseillaka toujours bato soki opportunité emonani ya kosala makambo malunga makambo ya kitoko pe makambo bien sala yango bato mosusu bamonaka opportunité ya kosala makambo bien eye aolinga na ye kosala te mais ako préféré ba opportunité ya kosala makambo ya mabe nde alinga kosala sala bolamu lelo oyo tolobi ata soki oza te okufi bato bakomi kobeta lisolo na kombo na yo soki mutu kingandi azalaki me oyo esalaka bien ka ndenge touti komona awa ndeko na biso soki Christ oyo auti kokufa awa oyo auti kokufa bato nyonso bazolela ye bato nyonso il paraît que lobi samedi atiaki na kotia stati na ba page na ye ya Facebook atiaki ba stati na ba page na ye ya ba Instagram na ba page na ye ya ba WhatsApp atiaki pe ba stati lobi wana mais toye kolamuka ka na tongo à 4h du matin que akufaki toye komona combien ya bato balobi malamu pona ye ba post nyonso bato o baleli ndeko na biso wana Chris bango nyonso quel que soit les styles pechanga na moni bato baolela bato penza bakumisi bolamu oyo azalaki nango yango ezalaka toujours bongo okufi bato bakomi kokumisa bolamu pas que okufi bato bakomi koloba ye pa lekisaki azwi esalaka pasi eza bien ozokufa bato baoloba bolamu na yo yango dans la vie sala bolamu zala mutu bien toyebi ke mosusu okoki kozala mutu bien mais entourage na yo bato bazo pousser yo ka osala malamu mais soki opportunité emonani ya kosala malamu sala eza bongo kozala teke mutu moko kaka na oyo yo sololaka na bango te boza na quartier moko lupango moko yo na voisine oyo bolobanaka te yo na mutu kingandi bolobanaka te siko le jour okukufa nani mutu akosimba sanduku na yo nani mutu akozala na makasi ya okende kokunda yo
soki moto akufi bandeko na nga okende komikunda yo moko te kaka bato ya pembeni surtout bandeko na biso oyo bazalaka boza mosika ya famille zala bien na bato ozala moto asongisongi te parce que lelo tolobi soki okufi mosusu famille na bino oyebi réalité oyebi ke ata soki esali ke non lelo oyo naza te famille na nga ekotinda mbongo te ke non ebembe ezonga na Congo il faut bakunda nga bisika nazali sikoyo imagine lelo tolobi oye kokufa famille na yo eza na mbongo te yo na quartier mobimbo osololaka na bato te yo na communauté na yo congolaise osololaka na bato te siko nani moto akoya kokunda yo nani moto akobimisa ta mbongo parce que toyebi ke il y a de ces personnes lelo oyo bazalaka ta na sens te ya koloba ke non nakende kosenregistre na bakompagnie oyo ezalaka soki lelo okufi kompagnie ebimisi mbongo bakunda yo parce que chaque fin du mois banda kofuta. La plupart ya biso bato tozalaka na makanisi wana te tozalaka pe na sens wana te biso bato tomonaka na biso kaka soki nakufi bato bakosangisela nga mbongo soki yo se comportaka na yo mabe na compte bancaire ozata na mbongo malunga te lelo tolobi oya kokufa ka bato oyo yo sololaka na bango te ka bato oyo yo kanga binemi bato wana bakosangisa bambongo mpona kokunda bato bakoya kokunda yo te alors salaka bolamu zalaka moto malamu tikaka songi oyo ezangi mutu na makolo bandeko mosusu lelo bakomi kobebisa ba réputation na bango bakomi kobebisa ba vie na bango likolo ya songi tika songi ekosunga yo te me ezobebisa nde réputation na yo comportement mabe ya biswana ezobebisa réputation na yo oza na besoin te ke ozala na ba camarade te ke lupango mobimba to quartier mobimba te osana besoin ba camarade te mais zala bien na bato omoni bato boza bien biso pe toza bien oleki je m'excuse oleki na yo eza te ke omoni bato o boyebani bovandaka bisika moko yo ozolekaka kaka mutu ezaka likolo yo ozomimona yo nde oleki bato nyonso zanga mbongo zala na bato oyo ezalaka adage o biso nyonso toyebaka eza mwa bongo zanga mbongo me zala na bato tika vantar tika lolendo bandeko liwa oyo ezoyaka na banzela nyonso tika vantar tika lolendo na se ya moi toza bapaya na se ya moi toza bapelerin soki bana mike bazokokufa ke dire bamikolo oyo bazokola alors tozalaka keba tambolaka bien na nzambe zalaka bien na entourage na yo zalaka bien na bato ekosala toujours malamu bandeko na ngai yango kaka mwa conseil mama Etoiline Ines TV alingaki apesa ka ndenge napesaka toujours et encore bopesa pe bavi na bino epai ya nzambe soki nanu otikala kondima nzambe te c'est le moment pesa vi na yo epai ya nzambe voilà suka na biso yango oyo la famille permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine ciao.